Kaya boyo façon le kisaka fufu. Nga mwana za mungu mapesi te na mingi ya mwana. Oza na mungu makasi te. Nali yango pete? Nali yango te? Ada mango te? Ada mango te tolika pla mosusu. Zela na lokoti na picho na mystique. Na mulonga zo. Komo tika no ngaki no kucha petona. Ado wa Cristiano Ronaldo. La luka petona ni vale le max. Yo vino rabu. Basi tuka omona rayo so na bango. Moi ça bien. Alors on va forcer que l'on va couler. Lopango oyo omona oyo lopango mama nanga. Na ba locataire 4 et 5 par mois. $500 et zéro côté. Na CP na yo. Na CP na yo. Pe ça na mbongo. Na CP na yo. La problème te. Nganga si on ba CP na photo sane kamba maman. Donc tu dois que beta ba masolo na dana anga na poche. Na ko lo maman ça veut dire quoi? Ma pesi nga mbongo na te vambana te. Li solo mbongo. Songa na peso li solo na yo pesi nga mbongo. C'est tout ça la biso l'offre ezala gana na peso mbongo to passer rapport c'est tout. Non, et ça bongo te ata so poling no bongo ya prompte. Ça va. Nga lingi no bongo. OK, pas de problème. Là on combien? Yo non tant télémisinga na ba niveau na nga décor. Ozwa nga na ba toni, hein? Tala karate. Ah. Yo do bongi ça déjà poche za da mulai. Hein? Ça non moi ça niveau ni. Ba lo via tubal ba ko sa biso. Moi ça peut mener za yo. JDK décor, qui pas monene Barcelone, hein? Respectez yo, honoré yo, oh bon bien. Bon on a pesi yo. C'est grave. Ngani na bi koto bien. On prend. Ça va? Beta boye. Beta boye. On doit brûler, est-ce que les mecs, c'est yo. C'est yo. Quel bon on a pesi combien là? C'est yo papa. Chérie. Ça va? Mon yo, faut la taper la vidéo. Faut la taper la vidéo. Faut la taper la vidéo. C'est nous, ce soir. Je dis pas. Combien? Et rappelle angelo moro, ça n'a pas passé dans mon thème. Sokomo. Est-ce que tu t'es là? Ça veut dire? Babomelanga. Ça nini? Babomelanga. Babomonde. Ah? Molimo na ngando mona ngombe koma otelinga na okapo. Si. Non, nazwa kimia te po babomanga tango ekoka ete. Mainga na tango nzamba permeta te na kufa. Busaka na ko sisa. Na bingo pour sur la boye. Ça va zarté. Pourtant on zoom dans la Bible notala na Jean 3:16. Dans le Banabiso, les raconte qu'il y a des beaux gars avec une belle femme. C'est la bénédiction qui vient de l'Éternel. Mais est-ce qu'elle a quoi comment non? Quand comme dans mes apparentés, mais soit bref, besoin des animaux. Parce que nous les amants cassent, parce que les cas oui. Mais pas venir quand non, parce que bon les belé le temps vraiment le monde a senti que chaque depuis nous était oui, on va soit bref. Donc il y a des choses à case. C'est pas vraiment que jamais la conduite de communauté ça bien que hein. Je réponds au nom de JDK Décor. JDK Décor. Ah, donc comme moi JDK Décor donc et concordé pendant l'événement aussi. Ça va, merci. C'est pas vraiment non la pousse à nous en panzina non ça bien. Koza mpanjini za problème te menga na sala makamno sur la droiture hein nde na sala na traça vinanga nga pana banda lisolo na motu to créer relation donc faut aussi la net hein tu crois que les fans quelque part to sur la funa za dana mbona na poche autant nga c'est de l'argent hein c'est ça. C'est quoi? Oui, même la Bible, dans la Sophonie 43, il demandait l'argent le premier jour des rencontres. C'est la malédiction qui vient de Satan. Qui t'a dit cela? Pour ce monde, comme ma député, la de Jésus,
encore régularisé. Partout. Oui, partout. Partout. Valmez. Passe devant, non, mon. Décor. Bala muinda. Ça la raba mon ma boy non. Et ça là bien fort. Décor. Décor, mais il y a quoi? Quel marabout rappelle la Bible déclare dans Ézéchiel 3, la tristesse, c'est la malédiction qui fait Yanzila Satan. Et maman, on est la nuit à tout Kéziko. C'est au juste ni ne comme là. Ah? Basa nini? Comment tu te aussi ça. Akufela bongo tu. Asa tanga ke bota shali mo agenteni. Tabata ni baso pe mwana nga kangama ka yusko. Mwana na pesa mutubu ya bima. So mwana pesa fuenge. Oya bima sati ko. Akamba mi mama na yibu. Pesa sko fuenge. Na mama na mwasi na kaka. Na mwana bakufela bongo. Panda pe wana. Makamane kipenga nini? Yo bengi hotel msinga. Mane pe wana ko bengi nga. Mane wana na dinga mwasi msiste. Ko tauna ya mwone za utuka. Véritablement. Tawo, usimusinga bibi ya mama. Kana cha mwone za kuleka. Ndio kipocha kuyendila yo. Kikurupi na pizza. Yo tamadi na pazu chezi. C'est intéressant hein. Oh, you pazu diga bina chezi. Obicho na mno chezi za muteme. Yo pazu chezi. Biso na comment tima, ino chezi. Chimba. Chimba kula ra chimba. Upanjika bina chezi nyonso. Là où il m'a dit, très intéressant. La michelle a déjà quitté ma tête dans mon corps. Ma camarade m'a calé. Et ça on prend moi quitter ma tête oh. Ya ka bien pour nous servir yo. So libérer ka mikena nga. Ah, musala quitter ma tête mon nana. Tu gagne mal moko. Libérer nga ka. Ah, tu peux t'engager. Yo ba mpata nene écoute non c'est pour te bon yo. Non non pas ignorer. Non non bangela yo. Ignorer nga. Eh, ba force nous comment ya pona ba quitter ma. On a tala na mission banda. Kama na mtu mmoja hata kunda na yeye kibunga oyibita ozongi sambongo mbongo ni nazongi yo na obanga kuta peut-être beaucoup fait na mbeto et ya solo je te dis la vérité papa naza kusukula na viki tama tena tena cantine na je mugomboro na tena cantine c'est ça bon parce que comme déjà mukolo vieillir et son mso makasi encore ngala bakula kan kono tena tena mulu kula kimba. Ok, tout bien. Et même quand tu as le génie. Ça va, bébé, on parle. Je suis Mimi, tu m'as dit ma maman. C'est ma maman. Malgré que je balou de ma maman. Après là, j'allais de ma maman. Et dans les gens masala yo. Eh, njama jwa ta. Nenga njama masala mbang yebie. Asa nse biloko bele kati na ngai. Ngai biloko tu tu. Biloko tu tu basala kana ngonga sana. Munde ba tu bura madusu boy. Ngai sana ngote. Munde shu no linga maninga mama. Ngai sana ngote. Ni. Muni nyoka. Misekete. Di bolo do. Muni. Eh, kama libanga te papa. Ni. Uko mbanga kaka sikoi. Haitaki kukulele kuzungumza mbongo. Eza na ukupona bongo te loin de là papa. Nini amukasi bébé. Bébé mama. Chou. Pas chou. Eza ba terme Nicolo. Ndosh ni nganga benga nga chou te. Benga ta poisson. Chou. So na combien? Le faire dans la makambo komela ngana. Ah ouais. Nini amwekomela kayo awako. Palo, pipu pesiga pasi. Babomelanga. Hein? Babomelanga. Babomelanga yo. Ndiye buja mtakufa. Mais merci Seigneur. Quelle opportunité.
nakutani na mutu nanga tukukana na yebisa yo kasi kana tuta ba voisin kapi ba bumina ngana porte yo c'est ba katakata ba ndeko ya kukanga ba ine na sabu bimana sala selo fati ela futi da ba katakata ba bimina ngaba katu na l'action e bebi da na l'action corps na ngai omuna bina maboko no shijati na kufa mayo dobe ba katika bina pia pio tu sais ngai ba kufa oh Maman, tu sais où est Bakufa? Oh, maman, tu sais où est Bakufa? Oh, non, pardon. Désolé, maman, Bakunda la yo wapi? Oh, maman, yo Bakunda wapi? Mwana. Donc anjaki, oh, unianga si facile. Oh, tu vois, mkole. Hey! Papa, yo ajumate. Chérie. Oh, zara mokila zambe. Mokila zambe, fuko tambola na losi. Losi kidoza, yo zo tambola yi. Kokosa kokufa te kokufa wana salamate, wana zalate. Moni tangu na zala na vie. Yo zela. No, yo nganga te. Nga tangu na zala na bomoi. Muna baboka na biso balboni kinya nkrosinya karamankonia ankronyisinya karamontinya ankronyisidata wana loba boy mutofo banga nzela nzambe yo asala mabete yo akosa te yo koloba pamba te yo sambela ndezambe nana kufa deza nana zala muto na kufa deza na kufa na 1982 wana na kufa deza sikoyo na bima pona yebisa oboye yo tambola ndela solo so tambola solo zamba sunga makambo ebele ile kampana kokosa te ngana kufa ngana sala wana yo ozala muto na lamu na tika na kufa banda 1982 na kufa na Mali na kufa na Mali na kufa na Mali na bimi ako na pesa un message wana yo ayeba Isumbiko yo kufa na Mali yebi ba utangu ngana kufa na Botswana tito na shonga